Bangwana nyonso eza ya lokuta mama. Eza ke baota la pression qui peut ezoya nango et force eza nango ezonga simate. C'est-à-dire adversaire nyonso Léopard na okuta na yo aonyata ye. Ba comprendre que non te. Comment nalandi commentaire lobby une équipe nationale ya Cameroun ata joueur mon côté azana coronavirus. Obango. Léopard tozo coupe na tozo biso coupe sans problème. Na facilité nyonso tozo coupe facilement. Toko ba na 3 coupes. Poto nango de non. To baksa o ngam na lobion. Négatif pour rejoindre l'équipe au prof oui to tika kana gardien moko. Au moins ils ont passe. Mais je crois que parfois ceux qui va salir tester le taba Flora Ibengo na 5 joueurs au bazala qui tester positif de fois ba déjà négatif pour rejoindre l'équipe. Pour la kobongisa staff technique ezali na moment oyo lokola ye moko coach Ibenge azali te mais remplaçant ne coach Miao azali Pampi Miao azali alors ye moko asala musala na ye. Bonjour, bonsoir, Balandia Congo Suisse Télévision. C'est pas le cause sur l'Iboson et Bino. En actualité, ils sont obligés de tambo la caca. Je suis pour te message toujours au sel nous sala oyo pour nous passer nos informations sur le caca c'est un beau cannabiso et puis les bandes un beau cannabiso le lot vraiment actualité sur la chaîne hein compétition ils ont bête en Akacha Cameroun toujours sur Léopard on a et puis coronavirus au sein de notre équipe nationale Léopard vraiment des bandes ko balandi bino batu bozotala biso le kamba coronavirus oyo ezotambisa biso mutu en même temps to yebi réalité ndenge za ki maladie ezali mais ba congolais bazo se poser la question est belée. Comment est-ce que le coronavirus et que ezobimara na kati équipe nationale na biso? Pour une cas de Covid ezobimara et pas na biso tandis que na kati ya Cameroun ba équipe ezebelé ba équipe nationale ezebelé. Tout le monde ba Cameroun ba Niger, tout le monde ba Libye, tout le monde ba équipe belé peut équipe na biso mais quand il y a Covid-19 et comme elle biso au kilo na équipe na biso équipe nationale na biso yango lelo ngande ko na bino Natacha Ego na bina décider qui vraiment na vendre bongo te actualité sous kaka ils obligé nga lisu likola lisu na tamboli pona rozela bino ba vie ya ba congolais po likambo etende ba congolais likambo mabele donc likambo mabele ezoti na biso to tambola po to za ba vie ya baninga et ba vie ya ba congolais nyonso donc bande ko vraiment vous traiter ba oreille na bino bien boyoka eloko nini bazo ba congolais bazo kanisa bele bazo bazolinga ba déstabiliser équipe bamsusu pe balobi eza réel maladie ezali mais il faut baluka moyen nini ya ko traiter ba joueur na biso lieba pesaka bango erno soko kanga ils ont déstabiliser équipe en même temps ils ont lembisa morale ya ba joueur mais avant de continuer sous koloba mingi na kiti sur le terrain nous mobotala ba vie ba congolais plutôt se retrouver après poto lobela et plutôt clôturer. Bonjour papa. Bonjour maman. Tu as vu par rapport à l'équipe nationale, na biso nde bazokanga membre biso ya staff na biso na coronavirus pour na déstabilisation ou bien ça réellement malade des en quatre équipes. Bon, pour ngai malade des alliés à tel point que expertise o ezo le malibanda kuna toko pesa no chasse karaté que ça eloko mo ba sala pa déstabiliser équipe donc malade déjà. Si quand tu as malade des alliés, mais est-ce que malade on base on a Cameroun, on a RDC parce que avant tu vas voyager dans des il faut balongol, baba ça test. Comment est-ce que malade ko bimaka kana kati ya Cameroun, ah ouais pourtant va voyager qui bien. Oui maman moi ni maladie wana ni to yebi biso nyonso selo ba minganga ne bazolo ba ezali maladie moko asymptomatique eza na ba symptômes te parfois basala ki test baza négatif awa baza na ba symptômes te tant ba komi kuna parfois expertise ya pe ya test ya kuna parfois ekese na ndenge eza awa mais ilo monto le baka ke makamba maladie wana ndenge lelo ekomi na makamba ba test na prise en charge na ndenge eza lelo. Ils ont le soutenu il faut au moins quarantaine à 14 jours, 2 semaines au moins ils ont le soubon. Le rôle la bande comme 5 joueurs au Bazala qui testé positif na
match à liboso si baozela test na bango je crois surtout là na information lelo baosala test ya confirmation po bayeba soki bakomi négatif to baza liso positif des fois chasse ezate parfois babima négatif po barejoindre équipe oyo parfois oyo totikali kaka na gardien moko omona eza mwa passe mais je crois que parfois soki basali test lelo ata baflora ibenge wana na 5 joueurs oyo bazalaki testé positif des fois bakobima déjà négatif po barejoindre équipe. Évolution équipe na biso depuis ebandeli la chaîne tito comme na quart de finale ozomona ngo ndeni est-ce que eza na babilo mosusu il faut ba revoir. Ah oui mama oyebi makambo ya korevoir na équipe ezangaka te bato oyo baza lokola baconvoyer na biso oyo baodirige équipe staff technique bango nyonso bayebi makambo baosala eloko kaka tosenga kaka na gouvernement ameka nono korevoir bamakambo mosusu soki possibilité mosusu ezali ya kotia expertise mosusu elandela mpe équipe po parfois bato mpe baza na mwa basubstitution ezali est-ce que eza mwa mayele mabe baolinga basala équipe oyo mwa eloko moko boye surtout ke tokutani lisusu na pays organisateur na quart de finale eloko kaka tosenga kaka ke bato oyo équipe médicale oyo ezala koreprésente équipe congolaise notre équipe nationale oyo baza kona bameka nono mpe ne fiske to koluka moyen mosusu bango moko mpe basala test ata test oyo ezozala recommandé mpe oyo eza recommandé eza oyo ya CAF mais bango moko mpe baluka no moyen so ezali basala batest na bango moko ezala na titre moko comparatif soki ya bango kuna ya CAF ebimi bacompare na bango mpo bayeba soki eza mwa mayele mabe eza derrière makambo wana nyonso mais jusqu'à preuve de contraire équipe nationale eza bien toza l'espoir ke tokoaller de l'avant. Siko bachance nini opesa na équipe na biso et puis mot d'encouragement par rapport à bajoueur baza en quarantaine na bao baoprester na terrain. Ah oui, chance nanga na opesa na équipe nationale eza kaka ke moral ezala bien eza maladie moko eza pandémie mondiale donc moral na bao baza nano bonne santé ezala bien ata totikali na 11 joueurs na kata terrain RDC zelo comme makasi tokende tina finale pe toko gagner ba coupe poto. Oza sûr que coupe royakine. Oui, naza vraiment sûr parce que nalobi ata totikali na 11 joueurs na gardien moko tokenda ti na finale pe to ya na coupe. Donc ba chasse nanga na opesa kaka moral na ba joueurs ezala bien bao baza na quarantaine bazo ba médicaments na bango bien donc balandela ba traitement na bango bien ba ko rejoindre l'équipe pe to aller de l'avant. Merci papa. Merci ngani na tondi bino. Bonjour. Oui, bonjour madame. De connecter nos avis par rapport à l'équipe nationale nationale de bazo kanga membre de l'équipe nationale na coronavirus. Pour na avis les andengeni. Bon, pour nanga nazomona so c'est réellement que bana coronavirus là bana raison mais c'est vraiment trop difficile bana coronavirus neni ba longano na mboka na biso Congo. Pour que kuna ba ke makolote biso to na ba organisation belé bana mamba santé wana ba iner bezali membre belé mais kotala ngobwe moi je trouve ça c'est anormal plus de 11 joueurs kotala pena bien comme si bana besoin Léopard o ya biso ya avancer na ngote ata ba Léopard ya avancer équipe à batu ya nzambe banda pe bana ma coronavirus ngo ba mo pesa na ngote ba décès na ngote lobi kutu to sale mamoto ko sale bazui bia mupepe ya envoûtement lo mo suka beta lokolo ba chabe ba tout bo ba le koti pour moi nage bo bulisa batu mais nzamba za toujours pour bango Léopard tozwa coupe na tozwa biso coupe sans problème na facilité nyonso tozwa coupe facilement to ko ba na 3 coupes to ngo de non to baksa o ngam na lobion. Est-ce que tu as par rapport à staff technique na biso? Est-ce que les gens moro bako bon ça par rapport à l'équipe de Tobanda qui début à championnat tito comme na quart de finale? Bon, début à championnat Tobanda qui ont bien si ne to comme na niveau to qui na biso bien mais hier na match à lobby na moneka mo bere izalaki na El Yawadol na première mi-temps. Azaki vraiment au pointé bere nion surtout l'attaque bataka biso daki toujours et nous toujours na El naé. Mais na deuxième mi-temps ça masala moi grâce à ko bongisa. Dans l'ensemble, ils arrivent vraiment à match. Malgré que c'est un dans deuxième mi-temps. Mais dans l'ensemble, vraiment, Djouma, Chabani, Wadol, Soda Bemba, ils arrivent vraiment à match dans la première mi-temps. 75 minutes, ils ont souka ndeko bongsa mouké. Si quoi ba chance nini oyo pesi na Léopard, tito comme en quart de finale, ba chance nini ozo envisager nini pour na Léopard na tina ba finale ba chance nini pesi bango. Bon, et là on peut bien to pesi ba chance mais ba ça l'effort yo bongisa, ba bongsa na entraînement, ba bongsa pe
na motivation mama mbongo tant que congolais souci na ngeza gani to zo coupe wana mais pour to zo yango il faut ba jouer base à la peine satisfait dans quel sens au s'entraînement comme il faut na suka pe to zo mbongo bologa bango so comme yo bologa go pesa 10 000 bo pesa 4 000 bo pesa 3 000 bo pesa 2 000 moral à jouer so comme ils a bâti ils a affaibli au betane balé bien. Parole d'encouragement ou bien mot d'encouragement pour notre staff technique et puis les joueurs na ba baza na quarantaine na ba baza sur le terrain. Bon ngana lobaka ke to simbala maboko pena to za toujours ini na bino ba bozo beta na ba bozo beta te to za toujours na bolingo ba congolais baza libana mboka na biso to za toujours derrière équipe nationale na biso po yangonde yangonde na epesa image ya RDC na Afrique donc to za ka na bolingo équipe ke nango bien na ba beta ka c'était na ba chef nyonso o baza likolo ba bazo ba la ba joueur organisation na biso afito fait ko façon ni wana ba bimisa ba mongo oyo ba yokana kina ba joueur yango e comme ba pesa ba joueur et motiver joueur abeta ba les bien mama le na kalando lo ba mongo muke ba le muke to komi na quart de finale na kidi ba pe to kokuta na pays organisateur so joueur moral na eza na se akobeta ba l'été on a to longwa sans discussion wana na mama na guerre ezala toujours mama ba couvre feu surtout atalo solo bito polaki baga lingezala na bika ba congolais nyonso bolingo ezala na ba joueur pe équipe nationale biso tout amour ezala a tous en quarantaine encourager ka baninga pour ça le kumu ya RDC. Merci beaucoup. Merci maman. Bonjour papa. Bonjour maman. Tant que tu as vu notre papa équipe nationale biso ndé tous se retrouver ba cas ya COVID-19 na kati équipe ba vie na eza nini par rapport à sujet wana. Bon avi na ngeza ke ba coronavirus so bazokanga bangwana nyonso neza ya lokuta mama. Ezake ba otala pression qui peut ezoya nango et force eza nango ezonga simate. C'est-à-dire adversaire nyonso lioparo na okuta na yo aonyata ye. Ba comprendre que non te comment na landi commentaire lobby l'équipe nationale ya Cameroun ata joueur mon côté azana coronavirus. Mais oh coronavirus ba quand la joueur na biso ezana kati ya mboka na bango. Biso moko awa va ba joueur na biso ba longwa basala ki bango contrôle wana ba moni yango te. Alors tozomi tuna coronavirus yango ekeka kuzwa bango kuna. Bongo ba Camerounais bango moko bazala kuna kutu to kamwe ba Camerounais ba kamusi biso nyonso tu. So tali bien que ba supporters ba okota match. Mais biso ba supporters kutu ba kota match te. Ozomona ke au juste bazolinga nini mais ngana solo ka déjà que non Léopard bokende liboso boko yana coupe wana awa biso to soutenir bino awa ke coupe wana fo yana mboka poto bimisa lokuta nyonso to ya bato ba kosela ki bino ke bozana vision ya kozwa coupe wana yao do ba moni yango ba obundisa mais ngana biso marqué wana madame coupe wana yo ya awa. Ce que tu trouves par rapport à des bateaux quand on a quarantaine, est-ce que ça risque de ba déjà na coronavirus? Soit disant bimi déjà bakuta insu na baninga o bazo prester déjà est-ce que babi qui peut couronner à kunezo ou melate bazo bi kambang. Mais tout d'abord faut goye banane bazo ba ki se monanité ki sinano ezwamité ce que bazo bi kanani ba traiter ba ona nini bozo remarquer que maladie za nzoto abatu oui mais ba obi kanani kasi c'est qui c'est ça mais lokola qui c'est ça et là on se dit qui c'est ça li balongola ba mesure ba traiter ngonde baba ndako traiter des maladies batika kosola ba mesure eza na sensité et loko nyonso tout ceux qui s'ezali et c'est monani ba bandaka ko traiter yango do loko to ko sengeza nini tango bokangi bango boche bango na quarantaine tango ba robika ba eko kutana ba wana ba ndoko beta bale bolobi suso ba wana pele su ba contaminer ba wana te wana ne sote comprendre ça ba j'aime moko ya likolo ba zo linga te équipe on est à la souder parce que ba comprendre que so eza soudé ne beteli wana ba kozwa coupe alors so tikana soni. Par rapport au staff technique, les joueurs bêta pour nous mission sur coupe ou bien il faut voir bon ça pour bazo coupe. Bon, na match biloko mike ya kobongisa ezanga raté. Net totally match à Niger lobby, match ezalaki bien mais berrer mike ezalaki ba côté à 9 parce que Wushindi akomaki pe na soir a chabi kaka. C'est-à-dire eza l'action ezana no bien te balina no bongami te azana position malamu te mais faut tirer kaka parce que akomaki soit fait à Kochabi et puis des deux l'on doit remarquer ba passe ezala ki pena précisité ba passe moko muto kozala na te okoti balé muto asal déplacer basi ba donc biloko ko bongsa ezana no belé bon moi coup de chapeau mouké na défense mais au milieu y attaque na médiane biloko ko bongsa en tout cas ba défense na biso ba défenseur na biso ndé coupe de chapeau baso beta ba le makito ndé tout sengela.
Mot d'encouragement pour na ba o baza na quarantaine pe na ba o ba o prester na terrain, mot d'encouragement pour ba lemba te ba yela biso coupe de tozoli. Un mot d'encouragement pour na ba o baza na quarantaine. En tout cas, bomi tungisate, to si to comprendre ba génion soana. Bozala kan espoir bo rejoindre ba ningo baza na terrain pour biso boye la biso. Objectif ça boye la biso de coupe. Ba tu ba remarquer que bolingi boye la biso coupe, yo ndo chabi musu na ba quarantaine. Et le quoi que le banaba o baza déjà na terrain bazo beta. Et ça que ba yeba ba ken objectif moko ya koya na coupe. Le problème est allé, Berer nous surtout batala ba revoir en avant match pour ba bongisa pour nous prévenir avant match ezali Berer wana et se répéter de façon que ba beta ba le malamu pe ba memela biso coupe wana. Merci beaucoup. Papa. Bonjour maman journaliste. Tongi to tout par rapport à l'équipe nationale na biso et nini ba coronavirus au sein de l'équipe nationale de bazo kanga ba joueur na biso na coronavirus. Yo moni on te za déstabilisation ou bien ça réel que ba coronavirus c'est ça et pas ba joueur na biso. Bon oui, ça réel maladie ezali mais oya biso vraiment siko to comme mona et komi lokola eloko moko komi ya contre pona ba joueur na biso pe na coach na biso ibenge. Mais si c'est réellement ils en wana bon ba revoir en vraiment malamu. Mais to pesca espoir rebelle pona RDC équipe na biso en tout cas kende liboso. Pe coupe wana to koya nango awa na kata Congo. OK, nanga ba sous par rapport à l'équipe nationale de bazo beta ti le to za qualifier na quart de finale. Est-ce que ça ne loko moko zo marché te o yo senga ba bongisa ou bien c'est ça normal? Bon pona ko bongisa staff technique ezali na moment oyo lokola ye moko coach ibenge azali te mais remplaçant ne coach miao azali pampi miao azali alors ye moko asala musala na ye donc espoir ezali eloko moko bakwa arranger wana nga na moni yango te po nyonso tout coach nde mutu azalaka maître ya terrain. La chance nous pesi le pas pour na quart de finale puis na ba demi-finale tina suka champion. Bon ba chance kana koloba na Léopard loba ya vraiment na coupe wana po ete o nyonso bazosala bayokisa masoni. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ah oui, bande kobino mo bouti kotala boyoki ba vie ba Congolais tala kaka mboka na biso to na souci ya coupe to na poste équipe nationale biso gagner la biso coupe ne ka bazo évoluer déjà moi bien bongo pour ton to beta lisu makasi ko leka mais tellement to na ba problème ba Covid bazo évoluer moi bien mais chance ezale belé parce que équipe na biso za makasi za pe bien et on tengi to loba par rapport ya ba continent biso ya fekofa tengi to loba par rapport ya bino ba continent biso. Tant que quand les joueurs na coronavirus, ils ont manqué d'organisation. Pour te voyager, ça va tester il y a Covid-19. Moutement beaucoup sans ça test. Les joueurs qui testent les résultats qui sont négatifs, corona, tout comme la chaîne, mais Covid et bimi. Est-ce que tu as un problème? Il y a beaucoup de docteurs, il y a moka, oh, tu as des experts basali. Qu'est-ce que tu as na place où tu as un éclaircissement comme sous nous avons besoin de tu as un analyste vrai sportif na kati ya plateau to lobelango. Mais on ne sont pas congolais ba tu kolobeza souci ya moka baza na posa évolution et équipe nationale na bango. Donc tu penses que ba chance na équipe na biso bisika ezali kuna na kati ya Cameroun na kati ya Chan ba bonne chance na ba jogo na biso nyonso ba jogo nyonso boza na kati ya Chan wana boyeba ke mboka eza toujours likolo na bino eza toujours likolo la liste zo tala e moyinya kota te ennemi kota te donc to pesi na mbote bisika bozali courage quand ndebo message ko se perception na kati ya Chan to message na coupe oyo coupe ba salela nde biso donc na pesi na chance ebele puis ba courage et puis to encourager sous notre coach Ibenge coach Android jusqu'à là ça quand na quarantaine tous ba test musu ba ça qui deuxième test ce que robima résultat ni mais to pesi bino ra courage bino bato ba quarantaine bo ça ra makasi po to yebi ke boko zongela biso na coupe et rosala biso bien mbote na ba onyo so balande biso na kati ya ba Suisse na kati ya ba Belgique ba Paris ba USA États-Unis d'Amérique la pesi no mbote belé sans oublier mon boss John Sima au maître John Sima on appelle ça mbote belé maman Micheline notre maman to pesi ba mbote belé honorable Papi Zila na kati ya France na pesi mbote makasi honorable Papi Zila mon vieux na pesi mbote makasi sans oublier ma copine Christelle Limayo moi la Belgique belge na pesi ba mbote bisiko za ma copine na kati ya Kin caméraman nanga Roland
bambote be likambo ya léopard ne likambo tozolela COVID-19 ceux qui malades déjà réellement bandeko to se protéger pour eza vraiment réel maladie ezali to se protéger makasi toujours cache na biso désinfecter ya maboko kotambola toujours ekenge ko ba mninga fara te ke ba maladie ko zo vraiment to souhaiter ba bonne chance na équipe na biso ezali ngande ko na bino Natacha Gonda bino pesi bino bambote bisque vous avez et puis to ko se retrouver la prochaine fois na ba actualité mususu na remesara kotambola pour na message na ngana tambola makasi. Bye 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 bye. Gros bisous bye.